Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Pototonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, salut, bonjour. J'espère que non. La grande famille, vous allez bien. Bissopi par la grâce de Dieu, on va toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager, ceux qui s'abonnent. Ceux qui n'ont pas s'abonné, tu s'abonner. Et que ça la biso bien makasi ming. Voilà. Famille Libota, bonjour. Shalom. Beaucoup d'anan tout solo là, beaucoup de tout solo là. Bampoïchou, bah bonjour, bah shalom. Bah bonjour, bah shalom. Vous allez bien? Ah ouais, j'espère. Voilà. Beaucoup de tout solo là, la grande famille, parce que ma cambouiza. Famille Libota, bon limbisa, non na ke nango na moi bordi muke et ça bien, bon limbisa. Na tout à l'heure moi bordi muke ka kabo permettre nga, parce que likamwa boye, ce que ça na quand il y a famille Libota, to couper maté. Ce que ça na quand il y a famille Libota, ce que ça na quand il y a famille Libota, to couper maté. Alors permettez-nga, pour permettre nga penzana ki nango ndingi nango kendi nango penza franchement. Franchement. Mais elo ka na webisa bino que Dieu est grand et notre Poutine de l'écriture asa leader numéro 1 confirmé. Bandeko, Poutine leader bien confirmé. Toza na film na biso tozotala na Belle-Vie Télévision na titre ya second choix. Na second choix wana bandeko tout le monde qui déjà réalité Davina yewana alingia bomalibala abomi déjà parce que yewana satiki ndako nena akena ne pas papa et pas papa Serge. Femme mariée, c'est grave. Femme mariée, c'est vraiment grave. Alors, tout à la ndenge kosuki la Dacosta, parfois, malheur ezalaka bien pour na bato mosusu. Toyebi que non Dacosta a ko regretter na film o ya second choix. Dacosta a ko regretter franchement. Wana kutu to te pate Dacosta a ko regretter. Le temps koloba ke non maman na koloba ke non ke ne ko tala ke ne ko luka Elena. Ne Elena ba okuta pe Elena kuna déjà vini asa kangi déjà kadena kuna. Nani aza perdant? Dacosta. Nani aza perdant? Dacosta. Likolo ya ko prouver moi si ya koloba ke non ozui moi si na 2 semaines. 2 semaines ozui au balier. Ngubu. Alors, la grande famille, beaucoup de mais vous permettre à BBC donc qui n'a bordure, c'est-à-dire que non matière est côté, Nathalie qui non du Cambodge, ceux qui pas biso et pas biso famille libota, beto pe maté, les bâtis biso maman n'a mal à l'aise, mais nga na ok on a beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence et surtout posé. Je crois que eloko nyonso eza na ngonga na eloko nyonso eza na ne bandeli nango eza pe na suka nango eloko nyonso pe eza na ta nango eza na tango nango likambo yango nini boloba mama BBC problème nini tozana nukaka na événement moko ya le 29
il y a le 29 mars où il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue TV Production. Bellevue TV Production a fêté 7e anniversaire naïe. Oyo et kozala na showbiz. Alors na showbiz wana tous a besoin de tout ça la sold out. Et tout ça la sold out. Bolanda nanu pub na biso et puis na ozongela bino bandeko boleki sa publicité te botika publicité nyonso esi la et ça la biso bien. Voilà bokende te na ozongela bino na betela bino moi li solo ya ba voisin parce que mabe eza mais siko mabe ana ndenge eza nga na pesi nzambe merci ya koloba ke non enfin bato déjà basi ba comprendre qui est mauvaise tolanda. Bellevue TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez showbiz mokolo le 29 mars. L'artiste batandenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo. Je crois la grande famille Kande na utai koloba ke non événement ezakaka moko. Il y a le 29 mars où ils a 7e anniversaire. Il y a Bellevue Télévision. Tout le monde sait que beta c'était à Kolobakeno. Bah oh nous sommes a besoin de soutenir événement oyo. Bah numéro est affiché wana. Bon mais kako contacter bah numéro est affiché wana. Parce que eza événement moko oyo. Tout ça est là qui ango cagnotte te. Eza événement moko oyo eza na sponsor te. Eza événement oyo Bellevue TV Production yé moko azu ba charge. Il y a événement oyo. Alors, tant que Batou, on a besoin de soutenir, numéro Zawana, contacter Kakabango et on a soutenir l'événement. Parce qu'on a plus besoin. Il y a tout le monde sa salle, tout le monde sa salle, on a des na ko sombe la batou babillé, ko tala na famille na yo, o sombe li ba famille, bande kono na famille na katia famille na yo babillé, ba kota ba ke kota la film ou encore au juger bon le bi que non ngana zo so peut-être bana 20 na orphelinat na sombela bango ba billet ou encore ngana zo kende na ngana hospice de vieillard na kozwa ba koko wana o bazana na makasi o batambolaka et voilà obimisi bango et ça ka toujours bien. Voilà. Merci na bandeko nyonso bazopesa biso confiance. Ba mama ya famille Libota, ba mama ya Londres, balobi bo bouger. Ba mama famille Libota ya France, balobi ba mama bo bouger. Balobi ba mama ya famille Libota ya États-Unis, Canada, partout là-bas. Donc bo bouger événement ezaka moko. Événement ezaka moko ba mama ya France, bo telema mama Germaine, boza wapi. Botelé ma événement ya ngoyo ba mama ya Londres boza wapi. Alors bo bouger et que ça la vraiment biso bien. Voilà. La grande famille botu na maman BBC ni nyango biso tozana biso na agitation te. Biso tozana vraiment na agitation te. Le problème c'est quoi?
eloko esalinga mpe keno nasala émission ya sur sujet oyo sur likambo oyo ezoleka epa bavoisin eza nini mpo soki ezalaka mpe epa biso balingi basalela yango analyse sikoyo biso mpe toza bayuma te soki tozwi mpe matière na bango oyo esopi bango ifo mpe toya kolobela yango me na ngambu na ngai eza esengo ya koloba keno 1 de 4 matin tokoyeba nani azala mabe tokoyeba nani mabe tokoyeba nani virus nani ayebaki kofanda na baninga te likambo yango nini bandeko bayaki awa balobi keno famille libota totriche bango je crois émission moko si pas hier avant-hier nalobaki keno kotriche bango oyo tokotriche bango ya 7e anniversaire ya Bellevue TV nde tokotriche bango ya bango eza 5e anniversaire première année nano bafeta te 2e année non plus 3e 4e 5e mais biso eza 7e anniversaire nde tozo fêter et puis première to fêta 2e même 3e elekaka jamais inaperçu anniversaire ya Bellevue TV production elekaka inaperçu te ya bango eleka inaperçu ti na 5e muntu kaka nda yebisi bango keno bosala bode e yango wana sikoyo bolingi bosala eloko yango on dirait que non bino nde boza fin neva eleka te la preuve année que non biso tozo fêter 7e anniversaire et ba anniversaire nyonso elekaka inaperçu te déjà bino nyonso elekaka inaperçu 5e nde bo créer ya ko créer ya koloba ke no bo sala fête ya 5e anniversaire na bino ya ko batama pourquoi boza à l'aise te bozui sala wapi la grande famille je vous dis toza awa Mama Loketo ndenge aza wana Mama Loketo Yesu na ngai oyebi ke non na bangi mokili imaginez ba chroniqueur ya ye moko Mama Loketo babengi ye hypocrite na sima kobenga ye hypocrite balobi non on félicite Bellevue 1001 fois ngana lobi bino boye komona ngo lelo bomoni loyenge eza mabe dans la vie bomoni eloko balobengi loyenge eza mabe pasi yango pe ya ba chroniqueur eza nini ba chroniqueur akini eza nini bandeko na yebite soki bomona video moko ezo circuler na ba plateforme nyonso batangi kaka ba kombo ya ba chroniqueur oyo soki ya diaspora si je ne me trompe pas o babengi bango ba équipe solide siko na koloba keno équipe solide na Kinshasa ba chroniqueur basé belé baleki oyo ya diaspora siko ya oya Kinshasa baza soki na D3 oyo bango balingaka ba o nyonso ba bwakisa bango ba considérer bango te siko vidéo wana ya koloba keno équipe solide ya o batangi esali que ba chroniqueur o ya Kinshasa mususu ba sepeli nango te likolo nango lisusu balobi ke non Mama Loketo aza hypocrite moko pas comme possible bande ko naza na matière mena okokolo bango te naza na matière mena okokolo bango te soi-disant président un président qui divise soi-disant président, un président qui divise, un président soi-disant Moussali Nzambe. Moussali Nzambe, ceux qui divorcent, moi si koto yo na bana, yo pe koto yo ko se plonger na makambo ya ba comédien et puis oyo wana ozo sala division moko ya bandeko, il y a des histoires, je vous dis. SB ou encore ba chronique Fouati ya Mama Loketo ba féliciter Poutine 1001 fois balobi non to finga ka Bellevue wana na Sony to finga ka Bellevue na Sony parce que Bellevue a sali organisation na ye ya 7e anniversaire na ye a tie date a tie pe nani a tie pe salle place kozala na showbiz bino bato ya mbongo bino bato bosala ki cagnotte
Pour vous gagner Belleville, il fallait vous gagner Belleville, vous êtes Pullman. Là, ce sont des chroniqueurs, hein, des chroniqueuses. Il y a Maman Loketo. Chroniqueur, chroniqueuse, il y a Maman Loketo. Cagnotte, bobatami, bozaka les 15, nani salle bozo publié te. Boye ko publier salle jour J. Na jour J, ango boke kozwa salle yakobatama, regret ezawana. Soki bino bobengaka Poutine aza eloko te. Mais Poutine a bimisi salle eza Pullman. Et soki Pullman nani showbiz. Bino neye bosali ba cagnotte, il fallait bo gagner Belleville bozwa kasi ata Pullman ango kasi. Boke kozwa salle moko bango moko ba otonga lisusu salle. Na yebisa bino ke non leader a moko. Leader a moko. Il fallait bozwa ta kasi Pullman et. Bokoma ki na Pullman ite. Ce qui peut-être quand ne bolo ba ke non ba tricher bino par rapport à quoi? Bo inviter bato ba ebi place ba okende kokutana te ba ebi place fete kozala te. Invitation ezaki na adresse te ya place ça les a. Bozu salle jour J. Ne boye ko informer bato jour J. Bo informer bato bien ça les a salle nini parce que ce qui biso de to tricha ki bino, il faut les kabiso na salle. Biso tozu déjà showbiz kuna. Bino bozu salle nini. Pullman. Na otuna. Pullman. Yango monaka na bana koloba depuis kala na lobi ke no bomoni Maman Loketo retraite na ye. Ezala moment moko oyo na ebité. Aho bando bata mabatu. Abima pour na obenga batu ke no tout le monde est hypocrite, oui. Tout le monde est hypocrite. Et ça na hypocrisie mususu ki osala pour sauver yo vie. Et ça na hypocrisie mususu osala ke no pour o battre les loko moko boy. Parce que balobi toute vérité aussi n'est pas bonne à dire. Nous oka hypocrite munene nde ye. Est-ce que boki ko imaginer il y a d'autres abakwiti ba préférer 1001 fois Belana Irsil. Pour votre information, bande ko ngana zui makambo suba sema. Bakwiti na minute oyo. Makambo ezole kapota ba obata ba opesa pe salite. Il faut toyeba salite. Bino olobi ke non to tricher bino. Sal na bino eza sal ni. Et comme même pas na cheville, ya showbiz. Bozu pe sal moko o eza même pas reconnu ya koloba ke non sal oyo penza Le quoi biso na minute oyo basi ba signer déjà kuna na showbiz kuna to bunda na ya koloba ke non il faut tout ça là sold out. La grande famille bo aimer bo partager bo limbisanga naza na distraction ta mon côté événement za moko ya le 29 bande ko soubassement moko eza awa na moni déjà kaka échec. Et Maman Loketo. Maman Loketo a rendre bato belé na ngambu na ye mauvais service. Ceux qui bon mona kata ke non mutu bande ko soubassement ezawa na oboya ka ba problème ba biso ba mususu to za na mondo yo te. Respect beaucoup, pas respect belé na mam. Ba respect et belé penza. Lelo na tongo nde ba bengi batu bozo adresse yango bo batamisa. Mais il fallait bo bimisa ça, il fallait bo ti affiche it. Bino bo bimi bo yango wana na yebsaka bino ba kroni fuati ya les abakwiti. Botala kata biso neye to travail akate. Bozoela boyaka ngulupa ya sama yele. Siko botutani na mire, non botutani na mirite. Non botutani na mirite. Batangi batu mususu équipe solide. Bino bozu diarrhée. Bokomi koloba loba. Non bolobi te boloba.
Nani a panzi bato, soi-disant président, soi-disant un homme de Dieu divorcé. Moi na koto na basi koto yo. Hey! C'est grave, hein? Bon, aimez vous partager la grande famille et bon, aimez vous partager ma Kambouezali. Aïcha Okokwazapi. Boya Kiawa, hey! Babe Banikuna, hey! Boye. Bosi m'a attaché à Poutine Mabe. C'est quoi Aïcha Okokwazapi? On est à bordure na tout inanga. Azap, elle était aussi parmi bateau, il fallait pas ça maquiller les bébés anniversaire en gros. Il y a événement à Bino. Elle est où? Elle est où? Ceux qui ont bima pour que tout le monde est hypocrite. Mais hypocrisie, nous sommes là pour sauver vie, pour sauver ma cambo. Hypocrisie, il y a rien que bomaka ya bateau yozana ngwanande ya mabe. Tout le monde va y meni na yo kabwanaka na bango. Tout le monde va appeler donc oza mutu moko boye oyebi ko fanda na batu te ngana lobaka kaka na tu na kakaka belle vie ceux qui belle vie susu irsi la vanda na ba nenyo so vanda na yo ezanga kaka poison ezanga kaka poison. Bozo a touché ba attaché boye et loko izate. On utilise la tête na ngambo ya belle vie. Soko bino kan événement au bokaboli susu banani na ipsaka bino na lobi ke non batu oyo boya kapona ko bimaka boya bozo finga bo simbaka mutu un jour na bana o lobango to sala musala bien to sala musala oyo ezala loyal. Siko bino na bino bokabwani sundeni. Bino na bino bobeti libakundeni. Et comme équipe solide, équipe mususu eza ndeni. C'est par là vous allez vite comprendre la personne bo bunde la bo aussi c'est énergie beaucoup tani pe na ba problème na batu. Pona mutu moko oyo aza reconnaissante te. Showbiz 7e anniversaire ya Belle Vie TV. Tout ça en concurrence na mutu te, eza concurrence te. Eza concurrence te, eza événement, eza date ye balobi que non, na date o to sala boy to sabo. La preuve année que non depuis to banda ba premier anniversaire, deuxième, troisième, quatrième, to le cas nango te ya koloba que non to sala concurrence. Donc et comment nango habitude déjà habitude ya koloba que non na Belle Vie télévision lorsque anniversaire et jour anniversaire ya chaîne Belle Vie TV production et coquille et les kaka inapercité. Au moins, date, il y a le 29 bandeko. Tokolobe lango ti après le 29 pe tokolobe la. Bo choisissa qui adversaire ya mabe. Parce que adversaire obino bo choisissa qui. Aza adversaire moko nano 1. Aza mutu amatalana te. 2. Aza mutu oyo a fonctionnaka na mutu. 3. Aza adversaire oyo ayebi nzambe atambola pe na crainte ya nzambe na lobite ke no aza peto. Parce que balobi que non kobang kotambola na crainte ya nzambe eza déjà ebandeli ya mayele. Bino bozaki batu moko ya ko écarter ba chroniqueur oyo ya Kinshasa te. Bozo bango bocha bango kana bakitunga moko wana. Ya matière eza na maboko mais Toza bata makambo te. Mais ce que je vous assure, la grande famille, échec. Et surtout, la famille Libota, toi, batu moko to lenga te, au grand jamais, to yaka to bi, bino kuna boye, non. Ça, les awapi, bobi misa sale. Ceux qui biso to tricher, bino bobi misa sale. Et ça, anniversaire, normalement, il fallait que ça affiche, mais il déjà sale. Showbiz et Zindi Sibino, hein.
Mais bosala ki kanyoto te. Showbiz basala ki kanyoto te. Bino bosala ki kanyoto tombola star. Tombola star peut-être bolingi boke ko fêter ta na Pullman. Affiche kaka oyo ya showbiz oyo. Bandeko ekotisi batu na kati ya ba réunion, batu basali ba réunion. Boyebi ke non mbongo ezeloko moko mabe. Mbongo ezeloko moko mabe. Esali ke non bake kozwa sale moko na bango moko ba kwiti ba oyo bake non. Oh eza sala bien te bo, je sais pas trop. Eza ka ndenge to ki soubasma. Tango bango balobi ke non eza sala bien te, c'est-à-dire que non basali face na showbiz. Showbiz nanu yango eza sale oyo ya manifestation. Vous comprenez? Showbiz eza nanu un sale ya manifestation, il faut topé sa précision. Franchement, il faut topé sa précision. Parce que lorsque bozo ya kolinga ko tchaba to ndire bino nde bozo na ba level wana boza wana kutute. Omi bengi président. Na komi benga président wana. Omi bengi sous en même temps mosali en Nzambe. Un mosali en Nzambe. Donc tu vas vite comprendre que non. Oyo semence eza na kati ya ye président, eza semence moko eza na kati ya Mama Loketo, yangwane collaboration wana eza kitoko. Yangwana collaboration eza kitoko. La grande famille, vous aimez vous partager, s'il vous plaît. Aimez partager. Boza wana bolandela ka belle vie, on dirait likambu. Mais si ko na minute bokomi ko ndima belle vie na subasoma poani. Bobi maboya ko ndima belle vie. Na ba plateau na bino. Bokomi kokumisa Belleville na CC. Non. Bobi maboya kokumisa Belleville na ba plateau na bino ya koloba non, to sala ki erreur. Mama Loketo aza mutute. Belleville to kenda na yo mabe mama limbisa. Bino il faut bosala yango. Botonga ngo CCT, bolobela ngo na CCT, ya koloba ke no Belleville aleki Mama Loketo. Non. Bobi mande boya koloba. Belleville salaka makamuna saka amemaka ngo na concurrence te nde loko bomni bino tout eloko nyoso bo salaka bo cible bo ta kaka Belleville soki bolingi ko sombe eloko image na bino dans Belleville bolingi bo sala eloko image zo bimela bino Belleville vous vous rendez compte kaka ya nyonso Belleville cible boye ba te eloko wana faire échouer sakabat boye ba ngote ba leza ba kwiti ba kronifuati. Oh, bino bokomi lelo bondimi Belleville na subasima pour l'événement oyo ndenge makambo kei. Déjà passé. Aimez partager la grande famille. La quarantaine qui est dans la prière vendredi. C'est pourquoi. Événement moko boye bolingi bozwa bato on dirait bato donc bino bo considéraka Belleville ce qui peut ndenge nini ou encore groupe ya Belleville télévision ezalaka so peut ndenge nini non boye bokuti bato bosala makambo na bino na kimia bozoye bokomisa lié adversaire na bino ya liboso non bino nde bokoki na nyonso bobongi na nyonso siko bokomi susu ke no Belleville aleki na nini Belleville aleki te Belleville aleki Belleville aleki na eloko moko te Belleville aleki bino na eloko moko te bino kosala makambo na bino bomoni échec bandeko eza conseil dans la vie kosala ke eloko moko te kaka ozo cible mutu po amona ngai na osala botie cible moko boye non
Poko suka mayele, inspiration ko kata na yo. Oko sa sous le meilleur de toi parce que ozaka kana mutu moko boyo ozo ciblé. Mayele sukaka. Linga ozala full ozala libre na mémoire na yo pour créer. Le temps où yo ozaka tout le temps na kombo mutu. Olinga osala eloko boyo o ciblé kaka mutu moko wana. Inspiration ko si là. Boye ba ngote. Inspiration ko si là yo kitoko. Siko bokomi keno belvia leki. Bino boye koyeba lelo keno belvia leki. Bino boza bato koloba te keno belvia leki. Bino boza bato koloba belvia leki te. Oh belvia wana affiché déjà sale. Abangi nani? Abangi mutu te. Siko bino bo banga ni. Depuis il fallait voir afficher déjà sale na bino. Mutu o bino bolobi keno a triché bino mais aye a publié déjà sale oyo événement na ye kozala. Mutu o bino bolobi keno a triché bino. Bandeko makambo ezali. O soi-disant ceux qui aiment kawana ye pas kenda wapi. Omoni nga benda na. Aisha koko pa zapi. Omoni nga beba abenda na. Bobi maboya koloba. C'est bobi mate bino moko nga na oya na matière. Na oya penza na matière parce que naza nango. Boye bo uti ko simba ba attaché na biso awa. Pona kisongi na bino ya makamunyo so bojimela kaka makamunyo so bojimela kaka na ngambo pour situation kuna eza ndenge nini bozanga kimia événement yango oyo ya bino oyo ya les 15 ya lobby mais il fallait tout le monde ba chronique fois tinyoso ya Kinshasa na minute lingo zala mbutu matière ezate bokauki boye poani si fallait bosa makelele belé bosali makelele te poani la famille vous allez vite comprendre que non soubassement est ça. Oh bango moko bando wa événement boy mais au tali internet matière exacte silence des morts nangamba ba chronique fwati silence des morts parce que soubassement est ça. Et loko nyonso ozo sala ngo na plan moko boye ozo mona mutu moko boye poto prouver to sala boye ya lelo te lobite okotanda mawa. Ngana lobaka ngona tshaka mai na munoko te. Bomoni mama loketo ndenge azawana abebisa identité na ye na ba plan nyonso. Donc ye ata lelo ke non retraite beta kaka ke ne soki pa bandekone na poto kuna ke kovanda kuna na batuna yo na soit disant so banani wana. Po Congo abebisi makambo ebele na Congo na communauté congolaise abebisi penza. Wana il faut to loba. C'est-à-dire que non arozalaka welcome te. Bato nyonso ba ko fréquenter, oui ba o fréquenter pour na ba intérêt moko boy, mais na vie sociale boy. Ah c'est pas une bonne personne. Maman Loketo, c'est pas une bonne personne. Azana semence moko boy oyo ya kakaye. Azana semence moko boy ye pardon, on va ko loba mdogo mususu baba kina lobate. La grande famille, bon aimer, bon partager. Événement, ils ont lobby, silence, parce que ceux qui ont biso net na minute, événement, ils ont lobby, tu as la makelele, quand tu as la makelele, événement, non, tu continues même pas dans mars, mais tu as bêta déjà, tu as bêta, tu as bêta kelele, tu as bêta benza kelele. Ce que jour J, ils ont la chronique fois, tu m'as côté, abimi, à l'obéla. Et il faut apprendre que quand on a bateau attaque non tout le monde est hypocrite mais on va dire que na bateau kaka bien pour na bola muna pour na bola muna pour na peut-être pour ta personne. Un leader Tokyo le leader azape ka mutu moko il faut poser attaque à sosa mambo. Leader azape mutu oyo surtout ceux qui ont leader moko ya koloba kenon oyo dikaka masse.
il faut avoir exemplaire ya koloba que non, là où il y a un problème, yo ce que kiti wana opesi solution. Au bomi moto wana ole sous au tchel sous pétrole. Yo nanan. Bino na banane. Bino ba kwiti msusu ne bozana boza to ko ya koloba lelo te que non, belvi aza aleki. Belvi aleki te, belvi aza na se. Bino se bo poussa ki e que non bo tche la level wana. Bo tche na niveau moko bo ya koloba que non ah. Non. Belvi aza na se. Belvi aza na se. Bo afficher sale, biso ba tout tricher bino. Bo afficher sale te. Bo sala te, bo batama po ani. Bo zanga kimia bino moko bo mi memela vie kaka. Bino moko bo mi pesa vie kilo, bino moko bo mi sali ke non, bo vivre bo vivre. Mais pour votre information, bo fêtaka anniversaire te. Ya biso ni. Ngane tinga maman bébé c'est na kolobaka ke non, je suis surprise ya ke non 5 ans de bo fêter. Et si longtemps que non ba ane nyonso bo fêtate. Ina ne pe ba fêtaka. Masutuke la na bino ndeza mabe, masutuke la. Bana oya TikTok basali kaka nini na bango ya ba trophée ya bino mbango pe boke kolandela bango kuna. Donc boza batu moko boye, boza plus inspiré n'esprit mabe. Bomoni idée ya batu, boye pe susu mbango likolo ya idée wana, bolingi bosala ngo diko so bino nde boya kinango. Boza ba peuple ya ndenge. Dans la famille, bon aimer, bon partager. Famille, bon, tu as un film, na biso tozo tala nanani, na Belle-Vie télévision second choix, na Candista toza pe na film na biso ya ma sœur. Ma sœur pesa maman na film. Ma sœur. Ils ont vraiment maman na film. Alors famille, bon, tu as beau télé, ma beau que total la film et ça bien. Un leader aza mutu akabola rabatute, un leader aza oyo achaka kimia. Batu o bandana bango na bomwana, batu o bandana bango na obanda carrière na yo. Bakoma ba démon na yo. Pona batu oyebi lelo, ozui bango che bango na lèvre toza awa. Na tiro et enseigne kabiso. Na tiro et enseigne kabiso mais biso ndi toyoka ati. Batu moko kutani na bango na kimukolo au préféré. Bobo ma batu oyo bandana bango na bomwana. Ça fait mal hein. Mais kozala pe bien en retraite na yo. Na tana on nyonso ya pasi na tana ya bisengo nyonso donc vi na on ndenge tikali kaka ozala ka na bango hein. Parce que mabe déjà ça peut pas ya ba o pe bazala na yo pembeni. Baza o to mona bango te lisusu kolobela yo hein. Mais boya ki aboni bo envoûter bato attaché non bon si ça non makambo bino bozana ngo pa dino kuna. La grande famille eveneme zaka moko na minitio eveneme zaka moko ya le 29. Donc ceux qui na moni chroniqueur nyonso o akoya na minitio na buzo bakaka na komba Belle-Vie na otandela bino babiloko na nango. Et vous allez vous demander maman oyazu makambo wapi. Ngana yaka na loyenge te, j'utilise ma tête. Parce que bino bomona kondike babanga abino te. Bokanisa ke no bino de bozala monopole ya koya koloba bêtise non. Et ba bêtise bino boyaka kana ba makambo lokuta. Lokuta sur 100% boyaka kana makambo lokuta. Mais o ngana koya nango, o pe na yaka nango za ya solo. Tolanda.
Belleville TV a fêté 7 ans d'existence dans et vous allez on a showbiz le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya bartiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui Jafar allume. Alors la grande famille tous à la distraction te événement na biso ezaka moko na ba 16h30 à 17h moins tout ça tout ta filmé na biso nani na Candy Star pe tout ça na filmé na biso ya ma sœur événement ezaka moko ya le 29 ba nyonso bazolinga peut-être ko soutenir événement oyo ezala de près ezala financièrement physiquement moralement spirituellement alors ba numéro ezaka wana et ça toujours ka biso bien tout ça na distraction te lobi eza déjà anniversaire na bango feti na bango to mona affichité ba chroniqueur ba vandi kimia bazo bimate pona nini bomituna ba bimate pona nini c'est-à-dire que non sous-bassement eza ba bengi mama loketo ingrate ba bengi mama loketo hypocrite ba bengi mama loketo hypocrite pona nini ye surtout nenge atangi équipe mususu oya diaspora équipe solide na ye dans la vie zalaka souple kulinga buzo bate entouré yo poko zanga komela mai. La grande famille, je vous aime, bisous là-bas, bye bye, bon début à week. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.